Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Moi, je suis un peu de papa naïe pour les cas comme Bassas, aux ongas pour Bassas. On me prend au baptême comme un gosse, ils ont la tête basée dans les matés, ce qui était à ce à l'hôpital. Tout le monde va faut nous aller nous. À tous 5 ans, parce qu'on a fondé dans le bailli, on va nous appeler sur moi. Donc, les gens, on m'a pas parlé, on a fait un papa ici. Le pango, les arts, bon, il y a. Nasina kenda ki deja na agence kenda tutambudi tuluki balpang ti tusun pango hoyo ngana monaki zalaki ya bien dans mon jape na ndako na kati et je remis l'argent et batwana ba ko pamba pesinga be mikanda na tana mikanda na buku mikanda sikoyo ngana kamati ba photo na super ba photo ya ndako wana na super ba photo na tindili pe bango. Bah, c'est bien le point, ils vont modifier quand ils auront encore un bon truc, ils vont modifier. Mais tu vois, maman, bon, mais on va faire un gâteau. Il y a des gens qui vont tomber dans ma boue. D'abord, il y a des gens qui vont tomber dans ma boue. Pour aller à la moto à la commerce, il y a un gâteau. Les hommes, il y a ma paix. Parce que mon aïe a moi, wengaza mwana nanga soki lelo bakamati mbongo batindi papa somba pa ngana kuku escroquer bana te ngana kuku yiba bana te basa bana nanga moko izama kila nanga moko lelo soki mobano tangu denga le kakawa le kaka papa mela oyo papa fina oyo musuza azopesa na zoboya na uzote mais si mana yoka na za obligé na toka kwa pesi mais ngana kuku escroquer bana te siko zo panza ngasa partout na sana mikanda bon tela na kuku to mikanda pe na kama tangu na pasu na una mezo na ye na bambie na muna papa kitsa kanda posilika te ndainde salinga bientôt tala kakabati ni critiquer yo et pour nous ba bena kombo na onga mwana na ko se te quand même yango ndo mona yaki po na yeba makambo ezandeli lokolo expliquer nga na comprendre mais ozo la fotite osali pe mabete osali mabete za mikanda lopango soki boy nga na moni mutaza compréhensif na famille wana eza o asala droit o babenga soki maître wana to benga ye to sola ne to expliquer to lakisi mikanda lopango to lakisi mikanda lopango neve na bango elombe o asala droit wana ba benge maître yende to ko benga ye to sola na po ya ko comprendre mieux ke bango ndengo uti koloba na mambo menga zaina posa mbongo kota ndela maboko na ye po ya sa ela ngonda nisima somba lopango so pa linga katsomba so pa linga somba te juste yebi mais ça peut problème te lombe a ko expliquer bango très bien le quoi mikanda lopango ezali oyo sombeli tant to ko pesa ye moto nyoso ko kufa omoni mama zwa na kukozala muyibi te souci ya para nyonso izalaka soki papa soki na diplôme mwana kota na deuxième graduat c'est ça mwana papa soki na deuxième graduat mwana leka ye akoma na licence ezali kula ngana kolo bakena somba ki kamwa lupango ya muke bana na ngai naza na susi basomba ya minena koleka oyo bazwa bazwa koleka oyo bana menga na kuiba bon ya mwana ça me fait mal d'abord zori bana zoiba na toka nzileri moko soki na zaga tena dipanga za koleka na kuzo tatu la kama usilika silika na zopo ya ndo tomboka boye
Il y a la limite aussi de taper, pour éviter aussi de capot, battention et comment un gros batterie, boya ma campagne. Vous avez évité ce toyer. Pour ceux qui le camp de l'outil de bango bien, et une candeza. C'est quoi le problème, ça? Le problème, c'est une soute. Attends, on va le banaba, on va pas l'occuper les sous-sautés qu'on a aidé. Mais on peut s'accaler pour un continent, qu'on nous bagarre à ça ou t'égate. Tout ce qui n'a pas coûté n'a pas tout à jouer, le bacombo dans le nom, tout le monde comme ça, c'est peu non, mais on est juste. Génération ya sika esi eboya umba elingise kabashama bisengo biso tobina kichachacha mambo Lo sa boni. Maman. Bien, voilà. Les Cambouyo, n'a pas de battre. Ce nouveau salaire, le nouveau signé contrat. Le nouveau salaire engagement dans le monde. Au sommet logo, au sommet des alpes contrat. Les alpes contrat où le bateau mi balé tout groupe mi balé. Ou à Pessi, ou on n'a pas Pessi. Au Pessi ni bilo tout bas service. Ok. Alors il y a mon asenga dans bateau. Nous sommes là. Kende kutana na avocat. Avocat azali ko la mwinda ya société. Avocat lisayo awa kenda te. Oyo sala o ko sala te. Lelo boye. Oui. To be ngamo mikanda le pango. Mikanda le pango ten. Papier ba possible. On connaît coco ça. Hein? Ba possible. Zomo. C'est que bakosi basoko sa debiso zo kande eza mikanda. Yo matamba tino papa. Makambi yango bazoko ba yiko siko na terre ba komini nyam. Oyo. Contrat donc ça que les consigner pour Na ke ko pas explication avant. L'affaire foncière. Service à cadastre, l'affaire foncière. Eza na référence mon côté. Oh non, numéro 0 va papier duplicateur ya pamba. Ça c'est un cybercafé. Babeki ba caché. Le pango za été bateke bino nde mon pepe. Si ba teke na mon pepe papa. Moto asombi yango yende bateke mon pepe. Bateke mon pepe, bateke le compte. Kasi wala biba escroquer bon. Les escroqueries, oh les escroqueries. Ah ouais, escroquer, moi il est escroquer qui sont. Non, nakenda kikusomba na komi na mezo badaki makome bien iza kusomba na komi na mezo alubi na nga iza ya sonu bango bakosaka te yafuna pesi mbongo basali nga mikanda bapenzi mikanda wana isomba siko ya nani nini la efala yem taso sala matanyo sakamata pesi tata ya mbali tata mbali yo kero benga ko mi betenda ansonda no yena kyo yebi makambu te pourquoi so kiseka na famille na ngai te famille nga batanga ama ifalo so kisango na papa ya ifala ka ba sai sali kama mo so kisango papa masuku ya zelo ba ifala ka papa yango hein. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde. L'argent est parti. Dis, makele ne pele kitro. Na mutomu kila binowa. Mikolonga na zokoya pamba soki ça vertige so nini zo sala ngai. C'est que je vous parle pendant 5 minutes na koya bino. Awa pe hôpital les a pembeni awate. Na kufula bino. Ye fala vraiment ya mona ki normal. Bosala opération moko et ya kosuka na yesu ko tina mwende ko sala diamant na mujima lokola kuna diamant kima ala komi commissionnaire awa tutu papa bila même na courage hein à part moto comme commissionnaire bonjour tout va balancer là comment c'est quoi papa kunuba boyete papa mulaye azamwana na biso ifala azabi mwana na biso kan na kuyiba mbongo pulupo soki tosomba lupango wana izana na famille bana bamonaki ngana kokusomba lupango iza famille
mama usinga bate ngana iri po ya muntu te basa bana na biso bamoni papa yo zana mayela udanga mingi ukukusoma na pango ya manu ya muna te chikona te mitombe bisika ya mabe ba presenting al pango na tare pango ngono ndibi wiso bo do pango zama la mona kuchomba ngo ba yisinga za agence to kena na agence na verse bongo et to kena verse bongo na agence ba sale dinga bikana na iri bongo te Toutes les gens, c'est Yébani. Agence. Il est sur place, ici à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Non. Agence, c'est Yébani, mais le monsieur qui n'a mur, on a écrit agence, c'est la soutien. Ah bon? Baza besko to ba besko. Agence, c'est la soutien. Tu vas à son moment. Mais le premier, il va supprimer, il va changer peinture. Na tuni ba parce que deux ça monte les alliés na tuni ba voisin non bazala kia wa mais comment ni ba longwe ba changer adresse ba muso ba zunda ko na changer peinture papa C'est sûr qu'il arrive. Problème tata yo oyebi ngai ko ndenge bana kinai mwana seli mwana mpena iba deja kobeta munduki ya ndenge mwana ngabu et puis la bossa na ngoki Benga ba kwa basikuru wana mnduku. na ngoni bango ngabu ni bango te ye mutangoni bango to ko luka bango na place na nga Il y a Somia, il n'est pas connaissait rien, l'explication. Il c'est pas ça il doit faire wana ya bisonyo Zena le banane. non quand il va salir au père au sombi et aller escroquerie escroquer au monde bah on a pas allé escroquer parce que l'anglais n'a pas une affaire foncière et c'est starté document ils en a référence pour nous battre aux en mikanda le pang escroquer maza et mon côté ouais na kuti pe na faute financière ça cadastre bah tu musu baza la même donc et ça moi les gens ont gardé un mot pour tant qu'on s'en a tout ça la plainte contre inconnu et pour connaître tout l'intérêt donc on a vraiment victime escroquerie il y a moi une bonne espérer pour récupérer mon message donc ils en font mikanda les amis mikanda ya pamba les gens fait comment il y a maintenant vous donner ni mots et on fait un pays de mots c'est vrai que vous me voulez mais donc vous menez par les marches ça va servir l'enseignement, bureau 2. Il y a un peu d'espoir. Bon, devant toute situation, il faut garder l'espoir. Comme la victime va être délai, et pour ça, on a mon côté, à cause d'un indice, mise ensemble, tu n'as pas d'information là, mais en tout cas, pour l'instant, il faut que comme bon moi de mon association. Comme on dit devant la situation, il ne faut pas perdre l'espoir. Kasi kana hindi se fala fala kemo mo ko na niya. Maman. Il pas fait ça. Bon, maman. Donc, un petit bien la famille, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce qu'on a frappé nous tous nous se battre la tête au le président c'est le bassin on va pas frapper. So ko ina ba course qui bino biso mona ba frappa bango bazala ba suka na bayanta. Ni ba grand responsable ya mboka oyo na tomba victime ya escroc. Il ba somba parce que il a comme il y a l'os non on joue Non c'est pas ni na pas. Mais nous ça Ça pas comme hier les gens famille. Mettre le vie bien qui est tous à notre espoir, mais tu dois qu'on canne là-bas.
kolela boye. Oui, namemika bongo. Merci de vous dire. Pardon. Ekomi ya kolela, ekomi boye, maître wana lobi ba escroquer. Sinon na ndenge makambo Eriko aza vraiment escroquer tata wana. Azoli ndato ba escroquer ye mungu taranga na mukama. Ngai na kutika te kuchauffer no. Na mesa na wana sali samba. Ngana kuchauffer gati. Ngana kutika iti. Avec des escroquer ye, mais faisons le second bongo. Tu as beaucoup travaillé hein. Yo sai mo ko bele bele ndiko ko pesa yo anka ngo yimbi samo natayo chefe ni ngana kutika tena Mama ikamumini. Nikamumini mama. Babongisi makamo. Basolo kuna babi muta soke mo ngesati. Uko shofe na nini? Mama te kusala wete. ngala zo yimbi sai te kana so chofer Na yoki makaba ko shofe mato ibungi yoki. Mama ko pe kimya. Mama nuka kimya mama. Sasa kimbo mwana lulu ngosala ko Basa bana biso bela songo. Basa bana biso nyoso. mama bisa pasira motema Basa to sina mutima mbali muta ndi ko fala na kati. Soke ngabo. nakati kende kuna na tawezi Oh. Yo pesa kimya makamu nyoso kaka matisa kaka. Opesa kaka moto. Isa mama mingi kwa na yowe. biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se caneton à l'aise caneton à l'aise caneton à l'aise tala bomengo nga nasi na lembi nasi napekisi yo kokota vi ya bato te c'est vrai que toza famille tout mais makambo mwasi na mobali bafandi na poto oyebi te basacrifice nini bazosala comment ils vivent là-bas bongo so basomi lopango na bango soki nini yo pourquoi il faut okota na kati moi je ne comprends pas normalement ezani ngape na so comprendre loko ko bino bana mbali boye ba ko te mwasi na mbali kuna na poto mwasi nde mutu azosala mobile sanga ne loko malonga te to mbongo wana za mbongo ya ndani ya evala vala nde oyo toyoka ni mbongo lupango wana basombaki wana usiko ye mtu asoki mbongo ye mtu asomi lupango ngozomona na te bo tutika ka ndenge wana tukanga wabi makambo wana nga nalembi oyo kolandelaka o non oyebi ke mwasi nde moto asalaka evalavala mobali asalaka te tusa tokena kota na vie privée toyebi ndenge bavivaka te bayokanaki ndenge nini toyebi mpe te biso toza baboti esengeli toyeba quand même bolikama okomelaki epai na biso ndenge nini bon alors maintenant yo loba ya suka olingi nini qu'est-ce que tu veux tozongisaka songi munoko na yo train wana ya bomwana uzo continuer nango te mbala moko hésitation moko zati on dirait okanela yango déjà basongisa kaka mbongo mbongo eza ebele soki babino $80,000 eza mbongo ebele nozosakana ndeko nanga mwana toboti boye vraiment kilosala baperte ndenge wana de toutes les façons nga liloba na ngai ya suka yango oyo omoni na réunion kuna naza kosala neti nalobi te parce que réunion yango namoni yango soki na comprendre makambo yango bien te mpo nakoki kobela pamba yo makambo elombe alobaki omoni yango ya solo tika kobimisela d'abord kombo elombe yango presque nga bato même elombe wana alingaka azolia makasu c'est comme un féticheur na comprendre te tout solo alia makasu ake kozwa biloko moko soki uteka na Guinée soki wapi tout ça soki Ibrahim Traoré moto atindeli yango bamakasa ebele bozako biloko mona te nga ntango tozoloba nazotala ye azwi biloko mosusu ezaneti soki biloko nini azolia soki kisi soki guerre eza soki wapi kuna bamonanaka te soki komi na famille ki chef coutumier balingi basala miracle ngai akozwanga te yango naza kofixe ye ngai komi nanga masumu de brende yalaka yala mfumu mbanza wa mbote tokodia ngani wazola kemba tekadia wafonsoni fuidi nsatu osoyeka nde ngai ye pas de blague siko donc nga natika naswanisa bango susu te natika kaka c'est ça koswanisa te me tokolandela yango na ndenge ya normal po soki ekomi ekoswanisa ekosuka nango bien te tokende nango na ndenge ya mikolo tofuza bango alors na leta ok soki tomoni ke toyokani te tokofunda na leta osepeli nasepeli bo tata nzambe
Kaya. Papa. Azana mwana mosusu te ko akonta lokola yo. Osalaka pe mabe te. Napesaka pe conseil ya mabe te. Po kopesa mbongo papa sombela bino esika. Yaya. Zongisa motema nsima. Papa si akoli. Na makambo nyonso eleki vraiment yaya ozokanga motema. Soki pire ye. Parce que papa zosenga kaka. Bozonga ndenge bozalaki papa na mwana. Relation ya papa na mwana. Ndeni ya ozokanga motema ti lelo. Likambo esengaki pete ke papa mutu allié ata infronté. Papa yaya nazobandela yaya na ngai. Papa allié ata infronté. Ata mutu moko ti na famille allié mbongo ya ndako. Ezaka makambo bato malhonnête na mboka na biso bato bakoma malhonnête koluka kaka konuire na bavie ya bato. Sikoyo ozokanga motema soki pire ye lelo yaya. Parce que papa ndenge aza wana azotia basusi. Oyebi susi makambo nini ememaka. Naza ose sentir lokola naza coupable na likambo parce que nga mutu nasengaka osola na papa otinda mo papa. Lelo Passion papa zomona. Yaya, uzoyoka te, uzokanga motema ti lelo. Nanga pardon. Tika kofu. Yaya pardon. Tika kofu kama yaya. Suka wana. Karine, nayebi te pour na formula ki porte wana po okota. Peut-être la ki na formula ki po okota kalisusu awate. Karine. Na ndako oyo ngai bakayo mibale eyobi ke nga nazaka mukanda te nasaka mikanda bato evala mutu azanga mukanda solo alors ngai na befort na ngai mutu azanga mukanda nakenda kolukana mwasi ya ngani akende kokota niongo na banke na ye tozofuta baniongo oyo biso tokoprofite nango te likolo ya yo na bandeko na yo wana na tata na bino. Zokanga. Papa nani. Voilà, mwana famille mususu, mwana bato. Et puis c'est pas lazate, azana kayo. C'est pas lazate, omi to komi et voilà azana musala. Puis mbongo ngake na kosala to kolia kangote, to komo futa ni na banque, to kenda ko defa mbongo na banque. To ba redevable. Karine, nini sala kiyo? Oki ndo kupesa mbongo na ngai pa tata wana na ba bendela kuna yo kakete. Pita la yo. Na consentement na yo. Ela balasuka. Yo, ela balasuka. Po neza na koko beta o mabe. Bi mon ka kina beta mbali na. Po yo sina beta na bomwana. Na beta mbali no pomona kanda na sana ko. Mwana ba te balasi ko mbongo na il fallait que famille mo ko bali mbongo wana. So ngana kuma ko esclave val. So algo magaka yo ngana kuma yo na dako likona yo. Nana koma yo mbonga bato to futa te tellement kiné atala le mega vola kene osala il ko futa mnyonga mbiya ya l'état français kene kene oh so comme dans celle-ci batute wa c'est ça bato na so minda kwa ngo bino mbonga bo fane na okuna papa na munda ngapa na okuna na ba bendele wana azo combat drapeau lata ya zana ndenge na combat drapeau kene nasalaki nini mapeni nasalaki ya kolinga famille Karine omonde ozobima wana na yo na tata na bino na bandeko nyonso bazala Kinshasa kombo na nga bobosa nango bosala effort ya kobosa nango apena osala effort ya kobosa na yo tokotalanga ikona yo pesa mbongo pa tata na bendele onde bato malonga lelo nga nazofuta niongo oyo ndako kote eza te Sambi. Yango. Ok, boy. Mais ça combien de kilos? Tu n'as combien de kilos? Tout le monde sait combien de kilos? Ah oui, puis ça, au PD. Ok, l'agence, c'est pour ça qu'on a appelé cette agence.
omoni Rika Lembelembe numéro 73. Place où tu as ubunga teka mon église à pasteur oyo nani voici l'homme. Voilà. En diagonale ka na bango. Pasteur wana aloba likamu moko sekisanga lobiye. Ata basana kanda ndenge ni na mwasi na ye. Awuji ko boya kulia te. Akabi tata sama ye. Kapela place na ye. Kanda la lena ngai. Ta aloba likamu solo na ke lokutuna. Kinde kutuna. C'est honnête. Zongi mukase. Carré service. Bien moi. Non, qui nous besoin. Non, yo moni papa zo pekisaka yo nga azotala bino nga soko botiki boye mama nayebite tika te bango batika na bango ngai na kolandela kaka landela mama silo pangu wana namona tata na mina kotsama oyo ko frapper mutumbongo bango ndeko na bango azana musala manonga te siko ya voilà pesi mbongo nyonso wana defaki ko defa asali ba sacrifice belé po ba kini kosoma lupango wana le papa masasa zo lupango wana ba kini mela mbongo papa na bibi epe papa zo lobate botika bana ndela ngo malembe bana ndela ninga ya famille babukilo ngana kolandela malembe te bango balandela malembe mingai liloba nzambe lobi dehors les lâches libanda ko baza ba bolole ko bayeba kama kamte batika ka ba droit na bango pa na yo soko kokufa okufi na pesa ka ipo na droit na pesa ka to ko lemso ba tukiko mama toujours kinde siko ya tiko Kaya bino yango na yazongisa. Zelana kukena utenda pesa ukifungua na ozwa. Zelana kukente. Ma itu zangu da bins na lo no so ka ebi ma yo pesa famia mi ya bino mbongo na enzamira ngai ya pasi ona kinaka kayo nyoso nazo yeba kutu na kosilisa te nazo kombola basanza mabe na kombola na beskali mabe mbongo na ngai ya na pasi na pesa famia bino boke no so ba bilo boso belanga lo pango bolia yango na lo kosa ba famia na me yibi. Moi c'est pas mot. Moi ça va on silisi. Na silisi. Là, on est yibi. So que bina manquer na ko manquer famille mo yibi yo na famille yo. Na sa la famille te na bota bana nzete. Na sanko na mboka na obisi ko utako na famille ko ko so be lo pa. Pesa famille iso alu ba mi yibi lo ko la famille na so. Ba mi yibi. Ko na ngana. Nzam sepela ko na onga. Sepela ko na famille biso sepela. Famille mi yibi. Ta yibi te. Famille mi yibi. Suka kinde bino. Nina. Luka ne ko na mboka ya ko bongisela so me le sikat. O be so le mi yanga ku so famille. Ici, on a aussi le logo il logo kale logo ya kia kwa miko chaba suke tela o ya maso kinene no yoko bonga webi ke sepela ka penya o courage na ngamo courage na ngamo iso leto sali ko sana nani na bispo oyoki nani na o sali famille o yeko chana na ya minyi bini o bo yibi tu na souffra o tu na na souffra na o ta misala no te oyeko ko so se so mbona o to tem to ko lukela yo ndako to sala ni yo o futa biso ingrate alobi pastilisi kende ka ko fungola oni ke ko sala mabena ka chanda kunwa oni yiro na ko sala ngama yiro no sala nzambe mokila ko baby na ngwe mokile baby kare ni yo sala ngama kare yo sala ngama o sala ngama je te na lo bana nani na lo bana nani fari kana fingi fari
ya bino ya biso ya bino eza mpana suka yo nde mpana suka mobali na yo aya kokuto na se na yebisi yo kende kaka osoyeba no mutu ozolobela na boyi nabona akende okota piso nzambe popesi oswaka botanga na piso naoboma mutu naoboma mutu bima kende kaka okoki kopesanga mbongo na mosala tosalela yo obuna biloko ozoyo koya kobiloko maimai mokolo na koya esu na biloko na ndako kobakisanga mosapia 6 nabimaka tosengaka yongo te biloko lelo nalobi na supu oteyaka ya vraiment otika no makelelo bometeke bozo déranger quartier bozo déranger oza ndenge nini mama ingrate ndenge ozomona ye na nyonso mwasi eloko te eza atina te eloko te makambo osala nini bakoyinga yo bakoyinga nini sonebukya makolo koki obima te famille mbongo na nga bokosongisa yango ata na moi te na butu bokosongisa mbongo na nga wana miyibi ya famille miyibi kolobana likoya ya molai mpona makambo ya lopango papa oyo aboti ya soya vraiment akende koabandone akende kotika yango mpesi bango ate bakemba meka kosimba ngo na nzotoko lopango bazoyebisa ye baescroke oyebaki ke fo baescroke yo koki kondima koyoke kobwaka mbongo na monoko banguma oyebaki yango te me maître avocat na bango moko yemo azoloba ke oza moto liboso baescroke te makambo esalamaka mingi eza baka oyo bango bayambaka mingi na batribunaux oyo nyonso te ya ville ya Kinshasa oyo bato baza koescroke bato likolo mingi na makambo ya lopango oza moto ya liboso te yemona ye mpenza koyi kondima makambo ya boye ata mpona soki mpe baescroke oyo mbongo mpona mbongo abandonné atiki biso alingi kobenga sungu te donc pas de contact yango epesi bango ati basala oyo mabe azondima te donc azozwa parti pris ya famille ya mwasi na ye andimi akotela mwasi na ye ke yo papa oyo boti na biso bandeko na makila na regrete makasi na regrete mpenza mpe na état de santé oyo oza nango ya kobelaka boye obelaka non d'abord tension aleba mamolo nzete na motu soki okasanaki nerf sciatique olingo osane olingo telie tosuka wapi bandeko ata soki elingi tobisa bambongo tomema na hôpital elingo kozala tuta makilasi epanzani cerveau mobimba okei donc biso tosanga papa likoya lopango ye molai araisonne te donc mbongo ya lopango eleki yo papa na biso na valeur papa oboti ye mbongo ya lopango eleki ye na valeur atiki yo mais mama bombongo mobali ne kutu pas sonjo ça va problème mais mama bomembo tokokutana le kata na nzela tokokutana lokwa ya touché yo papa na nga pe na touché ye mama mwasi na ye na obanga bango te babangi yo tengela banga bango na obangela bango eloko nini batangisi yo makila ezotambola lisisa na ngai yango batangisi ya papa na nga esimba te bakomongo papa kotomba mano te tombolaka motu ki ekomela mai yango oyo yesu kristo nasimba te nzambe na nga o papa na ngai elongo nga na kosala oyo nga na kosala papa bobongisela yanga chambre na makala
na makala mpo bango bazwaki so benga nayebi te so naosala eloko nini nayebi te bakoyeba maa bomengo na famille na ye na mwasi yango nayi bakoyoka sana ozomona mpe famisa biso basemeki ya basi bato mabe oyo tolingaka basi bandeko ya mibali te ozomona mpe bazomisa biso mabe na makambo ya boli nakozalaka asemeki mabe mpo na osala mpena makambo ya mabe mpo mabe bandine na bango nde bato basali yo mabe yango ngai nakozongisa mabe na moto abandi nakozongisa. Ah, bonjour. Oh, maman Boni. Malamu, pas bidon, Boni. Je suis peut-être d'accord moi bien. Bon, où tu vas bien? Nous verrons ça bien, papa. Oh. Toi, ça va? Très bien, papa. Ah, bon. Tu vas quitter quoi? Ok. Ça, papa, tu as appris d'après le roux, mais la terre. Ah, mais où c'est pas la minute? Bon, on va faire des points. On va faire des cacabos. Où tu? Toi, na biso na yango nde nobena sa mama a. Ah bon, yo bosana yako? Non, nakobosana te mais moni lokwa na ya kala depuis makambo ya libala échange mpe na banzete ekoli nde naesaki aya kolakisaka mpo peut-être nakokobosana. Ah, babosanaka te toninga papa sonzo bayebi bango nyonso. Oh là là, moto ekufa moto kufa kala loba vérité moto tekaka avant to ekufa yo tekaka ngo mais bon on est sur foloba foloba nde vérité kukosa po nini papa en tout cas naza peda molai te eloko na yeli ezaka likambo ya mama bomengo papa soki mpo na yo papa sonzo problème eza te mais mama mpenza atika bachantage makambo azosala biso en tout cas tolembi asalisi nini makambo azosala yango mais awuti awa ekota anima ma animompa moninga na ye wana ayeki na ndako ayeki mpa na biso pa mama ni te nayebi te soki abandelaki kuna mais awuti nde na ndako. Moi je ne comprends pas sikoyo asali nini papa kaka makambo ya lopango oyo molai na bamivala batinda papa sombo oyebi ke baestrokaka ye tozalaka na bino na ndako ntango boyaka na mwana bino soki neve na bino ya maître avocat wana elombe tozalaka na bino na ndako tosololaka yango meme maître alobi baescroquerie eza makasi mikolo oyo donc bakomene baenquête soki bakokanga bato wana torécupere mbongo soki mpe bakangi bango te tokoyeba ta nde tokosala bisaka ezala calme dossier eza na maboko ya maître elombe ekoleka ndenge wana bakolandela bato wana bien kolandela bango bien kana yebi maître wana très fort bakokanga bango bato wana mama motema moto papa nga nde moto nakweli likambo jour et nuit ya kofinga ya nini ngai parce que nga nayebaki te ke bato yango baza bakolona nga nayebai na nga te nga namoni kaka moto aye bato bayo te ndako moko eza kote boye yango nayaki na propose mpe papa tellement que moto yango banobenge soki dadi soki sanduku nini teka na bandako banini boye na benge nga nayebaki te ke aza nzoka kasi mosusu yo alegrese nde moto oconduire papa na berere wana nyonso ebongo nayebaki modele oyo babeteli papa na biso eloko pene ememinga nde yango wana bambebi botu tala nde papa masasi abelaka nayeba tension ndenge wana mais ete eza malamu te eza bien te sikoyo soki akufa te lopango tokoki kosomba tokoki koluka mbongo tofuti mais sikoyo soki moto akufi tokozongisa so motu na motu tokozongisa so motu na bomoi mengo tika makambo wana tosi tosangisi makila tosangani famille tokomi famille moko ezalaka te makambo ya boye ezalaka te biso mpe toza na famille monene mpe na bapoto yango toza na famille monene bambaki eboto na mutu papa azotambola na banzi na mutu ya makila so ebandi kosenie wana mais moye te
so ezaki tofuta lopango toboyi te ata mbongo akokanisa malembe tokofuta meme cousine nanga aza na Londres wana valomba abi soki bato balingi bongo tokokanisa bambongo bapoto mpe toya koluka nde mbongo tokofuta lopango me batika kosala papa masasi boye bandi biango babi soki kobakisa bambongo tokobakisa nga mpe nanga moto akoluka nasalaka nanga valombe nde nayebi so na Londres wana mobali ni akobakisa gogo mpe aza moto akoluka aya kobakisa mbongo tokozongisa mbongo ya lopango me botika biso bachantage botika biso bamenance et surtout na nzoto papa na osepela te basonzo yo ndongo za boye soki ata allégresse aye atanga na manque au respect yo kosepela bana no baosepela te kaka maître elombi ola neve na bino moto akokangisa biso na mibeko bainjire baminance oyo nyonso to eza infraction moi so na comprendre ye te à son âge que nous papa masasi à son âge aza nango wana vraiment bunda vraiment c'est normal na balabala pe na lopango bato na kati ya lopango bato batoni libanda heureusement kutokanga iportail bato batoni libanda bayi kosala biso mine soki toyibi mbongo ya lupango ya bato soki papa nga na ye nanga mpona aloba te lomba alobi bien que bozala calme je vais arranger la situation bato bakokanga bango mpe ce n'est pas c'est ça bato première fois bango wana te bakokanga bango zala calme elingi te c'est quoi ça nga tokutane awa bosobo dans napesi mbote be abelanga moyibi donc sezalaki koyebana te ke babiso aoyo toyebani te mais mawa plein wakunde opesaki ye mbote ko opesaki ye nde kanda mais nayebeke mama bokilo banike mbote banini moyibi elanda ye moyibi espe lopango banini ekomi lokola sikoyo ye nde mutu mbongo yango ya ye lopango yango basombelaki do eza ya ye baescroke nde ye ata kutu bango bamolai na baevala baobenga biso boye te baosala biso ata bamenace na telefone te kaka maa bomengo kaka muke aye ekomi nini lokola papa baescroke ekomi faiblesse ezalaka te. Maman, merci beaucoup. Nayoki bino malamu. Talaka moi sango sans chaud le coup la mombali, je ne comprends pas la situation. Beaucoup de caca, on va arranger la situation. Mettre le mazat très fort, je crois qu'il va arranger cette situation. Bako kama watu na bako komona bon. Bakangama. Bakama bala zonda la télévision bala ça. Bakangama. Bakangama vraiment. Ngayo na omi mzumo mabia wa. Bakangama. Merci papa. Mais aya lisusu te bamo mengo ya lisusu te so amoi papa tika e kimia ta biso nyonso to pesa na mboto eto lekani obi to ya kotala mundi to koti bwe na kimia ezonga nde to zaiki liboso. Mwana ngo na mulaido mwana ya yemo ko ngai tata ko générer na kide c'est elle qui est tout. Azana tongo midi po. Kaka ndenge ozoyoka wana molai banda makambo wana elekaki wana abengaka te eloko moko te ata obengi azwaka telefone te toyokaka ye te kaka ndenge nayebi te mayele esuki ngai azoyoka meme mawa te makambo basali ndenge papa na ye bakendaki kobeti na makambo wana te na age papa na ye aza nango akoki kokufa te babetaki papa na ye wana. Grande sœur, naoza l'étonner na comportement ya molai na ndenge atoboya d'abord koyamba biso te tolobaka en général. Yaya, oyebi soki vraiment nzambe asalaki raratira kozongisa makambo tozongiseli molai ndenge abotama ndenge azotambola tozokunde na mabele likolo susi ya mwana baseka yo te ndenge molai abotami bayibi ye mutu otamboli me lelo abosani nyonso wana donc likolo ya mbongo mpenza papa na yo moko donc soki asi babomaki papa na ye babomie na mbongo batie boye alingaka aloba nini donc likolo ya mbongo nde azwi aboyi kobenga papa na ye oyo molai azwa suka na bokilo oyo azwa wana suka bomengo mama wana ayebi te soki likamba koyeba lemole yakena okota na famille wana te siasolobi akotaki na famille ya ndenge wana po mama wana apelisaka kaka moto ye abongisaka likambo te wana oyeba malamu ke baescroke bato mbongo eske basasi moto abengaki bato wana baescroke mbongo kena makambo bazosala tolobi ndenge nyonso alingi koyoka azokotela kaka bokilo na ye
na mwasi na ye mama wana ngambo kona kangi ye boye ndenge azoloba ngambo kona kanga ye boye azwibisa mwana ne akota boloko azoloba loba ye kutima ote bokilo na ye ngai mama yo komaka moto te nalobi ne pena naloba na ye visa oyebi mpona monaka soi-disant evala wana oyi ndenge nzembo oredi ayemba mwasi akotala te aza koseka te aza nekeba motema do likambo ya bongo alobi oyoka ata pasi papa ya moninga bagrese ye mpona bango te bango lokola basasi mutakisikokamba basitosoke mwana na azo nini ata nga likambo ndenge na kokolinga yango te mpo mo otosala nango nini eza likambo eye tokoma moto nzambe asunga pasi batension ezosala nga likolambo ya bakamba ngola yo nazokonza tisu nzambe asunga karine nzambe asunga karine pala apese makasi aluka ta mbongo azongisa ta mbongo wana soki boye te tokovanda kimia eloko ya koteka tokoka ta koteka po tozongisa kaka mbongo wana makambo esila bongo totala sale nsima babengaka molaye siko abenga do elakisa ke lokala bafuti mbongo nda bandi kobenga do aboyi fami na ye likolo ya mbongo me ayebi ndenge abotama te ndenge yo sufri onyokwami abosani ndenge abotama abosani ndenge yo sufrir akomisa na 6 azoloba te yo bundi na bapriere otamboli place ni te mpo lelo akoma oyo azali donc nyonso wana abosani non ngai ezopesanga mpasi te efonga lokola baporte efongami kaka efongama nango bango baza koaccepte yango efongama kaka akotama kiboba baza kotia maloba na kati na ye mpo ayeba abanda koloba makambo ebelebele na mwasi me nga na kobwaka mwana bato bazoseka yo okotima combe mema nzambe nakobwaka mwana nga te papa nafungola porte te nazobondela kaka nzambe nzambe akokitisa kaka motema na ye papa ozo papa ye natika yo ofandaki yo moko bongo bakite ko mibali yo uto azali nango baluka kuna nsima wana eloko osala ezali loba claire uti wapi nazalaki obaluka naki kotala mai ibi teke mai ekangamaki wana bazali kobongisa ti wana na koya yango nakinda kotala bango bazobongisa baninga baza kosedebrouiller yo kotala mai kotambola ntango c'est quoi ça mai ekomi mpasi sikoyo naotala nde bazobongisa nazala sure ke aire nini ekozonga mpona yeba ndeni tokanda kopangisa po loba bia uti wapi nauti kotala bato bazobongisa mai kuna papa nayebisi yo te bongo moto nakobimalaki ni mosika nazala boye babongisa mai kuna yo ozalaki na mama na yo te mama tozalaka ne na ndako tozala ne suwa toza na mama na ndako toza na yo na ndako siko tozalaki ne wapi obimingi na mama na yo okendaki wapi yo na mama papa ngai makambo kobima na mama nayebi te ngai nauti kotala bato bazosala mai bazobongisa mai to yo oza na besoin na ye alambaki te to utali yo te chete de ma maison to akobengana na ndako na ngai si okoli mpe ngai nayeba na ngai te eloko nini onga nasali obenganela likambo nini ngai nasali nakozwa mpe kaka nini bongo naputaki bino mibale naokende mpe nakotika bino mibale nayebi yango te bongo nga nakozalaka kaka seko na seko nayebi ke oyo eza ndako bapara nayebi me korapelaka nga yango ere nyonso kanisa nini nga nauti otala bato ya mai kuna nde bazobongisa lokuta na yo eza lokuta obimaki na mama na yo bokende kobunda kuna na lupango ya bato kobunda biso c'est une infraction oyebaka yango te lupango ya butu kolobundisa ye bozokisi ye c'est une infraction tobundi oyo kokangama etali ye et surtout yo papa makambo nini wana nga nauti kotala outi kobunda bondisi papa masasi ya bozokisi ye awa pesika rapport awa okende kosala nini kuna makambo papa masasi asali wana ya kolia mbongo ebelemetali yo te ya mbongo ya mwasi na ye na ye moko basala yo mbongo osala ngo mokoni bosoma lupango mais quand même ata nini te eza mbongo ya ndeko tozoluka to défendre eza légitime toke biso na mama légitime défense lupango bato légitime défense mais toke tuna bango na ndenge ya malembe les agresseurs bino toba agresseur bino papa toke tuna bango na ndenge ya malembe bango babimisi bitu mama bele abimisela mama machete
Ale tu mi défendre pe wana. So machete on yima mabela bimisaki yango wana bambi. Mais lupango na yibi ko sel lupango. Mais bango ba lembongo lupango ya siko biso to kemba. Mais c'est quoi? Et moi na yo? Ah. C'est ma fille. Papa kasi yo tika kaka makambo kaka ndenge ozotikela kaka ndenge wana. Ozotika kaka omema ngona maleme ndenge wana me. Kuna ya maleme lupango motete lupango motete. Kuna ya zoni okanga. Ole bakokanga. Okomona ngai te. Mola ina bango asala ka musala malunga te. Ye vala mutazo sala musala makasi makasi. Adefi mbongo poka soma lupango wana papa masela zo mbongo wana. Yo sala mbongo soma lupango na yo. Mbongo valeza yo te. Biso ngala ko isa mama to tokena tongo tokena tito ozwa solution wana. Bazo musambongo wana lupango biba la kisabiso lupango place bango basomba. Na yo ka sute yo kekuna. Na yo ka le susute kekuna. Oba kokanga etali ngai te. J'ai parlé. Batini la bango mbongo déjà ba provision bani biso bango no bokose bilamba bale bilamba yake ko sali ko bunda wana za makamusu papa wana za lupango ezakali kamali sekite ya kotika onga ningo wana le kaningo wana na libi boko masuku na tesili isto toi je ne peux plus te voir là-bas na ko siko yo le kay kono même na ba collègue ça ba la wana te so oyebi eloko nyonso mpona mokili fo oyeba ke sans secret makambo so yango ebelaka soki osala likambo na monene ozosala esengaka nani kosolola na nzambe osoli na nzambe apesi yo badirective ayebi so oyo osala boye osala boye owelaka nani kobimisa te nga projet oyo na bandango ebandaka na bandaka kolobaka komi na poto na kobundana mpenza nabengisa baoyo afa nde na ye boye na papa oui il faut tokenda papa nayebi ke mama odinga te ekocomplike mais nayebi nde na okenda yango kaka yo bomba mpenza secret obomba koloba te jo mulex mpe nde nayokaki asani na matadi bamiselani azokende wana ya Congo central botika ye kaka na position wana boyebisa na bino moto te tokenda yango kaka boye talaka makambo ya molai asala asundola famille akipaka lisusu mutu te tozalaka na banouvelle na ye te mama tobomba likambo tokenda yango ntina suka eta ya papa ekomi kosenga vraimen ke libanda mboka oyebi motu wana ndenge esalaki ye ndenge ekomaki mais na libanda mboka toyebi ke basoin ezali beaucoup plus approfondi bakoki kolandela yango vraimen ntina suka ezala na basekele te mpo mpasi ya koli tokoya koluka baopération awa to nini ekocomplike moto akei to wana na posa na ye wana kute koma te pardon liwa na papa jamais kaka ndenge olobi eza likambo kobomba esekre koloba nanu te nga na oloba te tosoyeli biso embale likambo tosoyeli biso embale troisième personne ayeba so mpo nani na oloba te etika nango ka sekre atia papa ya biso soki akei eza balamu mpona sante na ye surtout esengaka kaka ezala kuna po akomi baperte ya mémoire akomi kolobaloba mosusu ko avandi kaka okanisa mais papa bandi avandi awumeli te molai boye alali kaka pongela fo lamuse ya kolama papa alamu kolia papa alamu kovanda mpe olali mingi omona alamuke antuka tokoma ye kobanga osali pui oyebi ke bamakambo ya famille kaka ndenge ezalaka bamakambo bandako oyo esilisa bafamille tala kaka makambo ndenge ememi biso ti papa ya kozwa shok ya molai akotelani famille ya mwasi na ye akotelani bamama bomengo nga kutu tozana bango na poto wana ata totalanaka te toyokanaka te kaka nde tokabwana na tokabwana sikoyo na otika likambo oti koma boye tosakrifie papa kaka mpona makambo te nakosala likambo wana te yango vraimen lokola nzambe atiaki ngai ya cœur nazwa mpenza papa nakende na ye lokola makambo esimbi nayebi ke papa mama osupporte te mais tokende na papa toza na besoin na ye tolandela basoin na ye nanu kuna soki aoki na ye bien ye moko adeside azonga na ye azongi soki mpe tomoni ke mama alanda mama alandi ye eza mabe te bosikoyo mama so ayinga nde minatikala kaka nga minatika na kishasa toyena mama nzela moko towela na moto amaladi
Papa liboso nga na yesi normal la kasi. Puta msunga so na komi pinga pe na bala nga pe na baba sa doto na sala. Mama oyende ko pe ma charge isusu. Ngosali problème. Ba to za bisi mbali pasi kuna ngo to nga zo ki pepe ma baboti ye po zo ki pe ma tambo susu. Na no ke le loko te ka ndeto sala ka na ba notinde ko mo chaque fin du mois bangana ndemo sala. Nga pe na te. Mona te pona nini? Pesa mila mutu nyozo. Nga pe na ko ya nga pe pona. Vous travaillez à Patrick, il y a un 40e niveau. Il y a un 5e, c'est quoi? Patrick a un 5e. Ok. 5e. Elle est à Il y a ma tête à la 10e. À la 10e. Ok. Bah, sincère, ils ont déjà clé. Et la sincère, il y a un clé kakawa, il est tout. Nazo komba pour na mope. Bah oui, ils ont battu. Il y a pas beaucoup de bimisi à monter. Non, faut qu'il je crois qu'il va bosser. Alors, il faut ça, la penza, papier, côté na porte, il y a ce porte qui va poubelle, il banda. Faut pas quitter, on a c'est vraiment. Pour les appeler, il y a chance qu'il va sincère, il n'a aucun cas de sincère dans le quartier. Il y a kilo. Mais yo kana nani mola comme santé na nde ezala bongo azaka bongo aka bongo na hôpital donc wali fait na clinique déjà azala na hôpital azala na situation kaka ndengwana donc ba médecin ba lobini donc bazala na osala ba monelo moti ndena sabo maile se supinga na éviter ndenge na kosala papa famille pe na kin so yebisi bango na ngana be na famille wana famille muyibi wana jamais na kotombola téléphone ngana benga ba famille wana na ko benga bango jamais lobana kufa na benga bango te ndenge ka to be bana bongo to silani na bango maman voilà bon nous avons toujours travaillé na yo na yebi ke ba émotion za makasi mais na peu ce conseil moko étant que naza le point de qu'on a yo au moins situation mobile na yo comme minimiser mo que ça très sérieux et puis yo za mwasi na ye oya bala mais aza na famille biologique na ye famille ne bazali lelo sikoyo na ka ya mwana bango ndenge aza na koma bongo lelo akufi famille soki baprendre ye abelaka awumelaka na koma yo boyaka koyebisa bango suite oza nini bakomonaki yo nde mutu obomi ndeko na bango c'est le moment mama evalavala ozwa baquerelle badispute mwa bakani oza nango tia pembeni puisque eza ka ya mutu ou aza na danger à liwa, azo courir na danger à liwa. C'est le moment où informer famille na yeba quand même que moi na bango na poto abelaka akota comment pour les gens qui pire yé mais ne va pas trop soigner trop sur la beauté mama kamba boyana kota ka kindoki uyoka ba famille so bien moi na biso a kufi eza pona yé ba kokote lo pe na butu ba le côté lio nzela mulini suki baza famille ba yebi nzambe te. Donc, quand on va dans milili, pour poser un problème, c'est le moment
benga bango na téléphone solo na bango bayeba ke mona na bango awa abela. Il faut vraiment penser nango solo na famille yebisa bango ke mwana bango azobela, sinon te soki problème ye yo kozwa problème. Conseil na pesi en tout cas on réfléchit sur yango. Ok papa. Nakita assez parce que ah oui ça ndenge. Allô? Allô? Ah, Eva la Boni maman. Ah, ça va. Moulaï Boni. Ah, ok. Ben, quand on est malade, mais il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience et de prières. Le problème, c'est que c'est spirituel. Si toi, sois papa, nae. Yo pe lisusu na nini même situation. Boss ah to comme une esika ngo siko yo kinga qu'il faut sola na Karine pala. Il faut sala la paix mama yo za mama ndako. Hein? OK, nga nazo benga ona poko to solo lango bien parce que nazo luke les jeunes lutulandako. Oui, les grands caméramans, mon grand réalisateur alingi côté à nature hein, parce que mon nature avec le réchauffement climatique c'est un problème sérieux hein. Donc voilà, maintenant c'est pas qu'on a coupé la nature. Ben, je te rappelle le soir, merci beaucoup, au revoir, ciao, ciao. C'est le premier que la soeur Goya na Mulaï. On peut y avoir mais la monnaie que moi comment sérieux. Comment sérieux. Caspin, c'est la famille. Au moins il y a des Nazaria. Nazar, tout qui a voulu que c'est la famille, Nazar famille. Vous comprenez? Ngai ndi ko yebisaka kake na pesa Eva la nimo la numéro na yo na makambo so ndenge so le kana Kinshasa pour na papa ça fait il est déjà 5 ans na lobate. Mais là, ndenge na mona ki Eva la za inquiet, le lo so ba yeso ki mo la yi problème ya grave. Ozandenge ni. C'est ton frère. Soki le lo matanga ki le lo mo la ya la ki azate. O ya nda wo le la ya note. Pesa nga la mos. Et c'est na ça na pousa. Oui que na yé malinga yé. Na yé ah malinga. Oh eleka wa moto. Hein? Oh eleka tika mo eleka. Eva la oyebi yazaka pe moi bato ba uta mo ba mboka wana bazaka moi ba 5000. Mais ami qui ti la niveau ya koso ba na fond de la yo. Combien d'années? 6 ans. Hein? Ah alors, qui nous sentent on a belle famille. Respect na vision de autre intervention de tous les mots bando qui m'a calé sur la belle famille ona famille ba yamba yo uta soki wapi ona ba yamba yo ko mona ko apote na kati ya libo. Hein? Et c'est ma comme sous ko tout raté. O te donc yo se rassurer o so soli na ye o yebi se ko so so nanga po mi mankaya. Moni na sola na eza famille. O moni so so papa za na ona Kinshasa pona. Lelo so ka yoki ke yo na mola ibo bengi. Obika kobika mbala moko. Akobika mbala moko. Soki lelo oyo ma chérie, soki lelo oyo ki ke kuna na Kinshasa papa zande awa mola ya zaki. O pona ka efala. Yo ozandeni. Oza maman tranquille. Hein? Na yo kai. Bon solo la na ye parce que d'autre part, azo futa nyongo ya ndako oyo akotate. Eza pas si pe situation na ye. Mais atali pas sur mobile na zanango. Amoni que non il faut na sala la paix na bino. Là tout ça vous comprendre micha la classe na yé que au devant bon ya bon webele et que bon on est kenda boy. C'est vrai que ça na mon bon. Mais ami qui ici
combien de fois pour le banana bon de la yo oya bo solo là ya na omula ya za bien te kota puna mo ko kama oye bisa ponga na ko no bango te tango oye so makambo oye so omona ke o se fondre la place nanga s'il te plaît. Bon, en tout cas les filles, que la paix du Christ soit avec vous. Saint-Esprit est assisté bino dans la conversation à bino. Donc c'est tout ce que je peux dire. Et ça, les histoires de la famille, je fais partie de la famille. Mais nous avons besoin de en tout cas. Karine, nous allons assez, hein? Merci. Merci. eno na liboso na nga nasenga na bolimbisi semeki nangi na biso tobenge na kisasa limero ezoleka te tonuki tobenga yo limero no mpe eleka te toke na ndako tosone ngako tumutu na okendeki ça fait 5 ans semeki 5 ans vraiment tika biso ka boye toyebi te. Hein? Où est sa famille? Si la famille est bien dans la rekata na ate semeki. Makamombe odo potana kiwana. Esi ninge isila nango. Kala te nazo sisa bambongo nyoso. Nazo futa vraiment. Na tubanda pe na musala ngai na nazo sala mula ipa zo sala. Donc dans un esili. Famille tikala ka famille. Semeki. Oui, mais que na komisi na nzambe na remercier essaye parce que ye mutu apesi nga courage ya koya po soki ngai moko kaka nalobaki ndako nakoniata lisusu te nalapaki na ndako nakokoniata te ata mai ate eloko na ndako nakoki kotia na monoko na ngai te parce que mosala biso pasi omoni makambo mosusu soko olingi ozwa décision tala ata bisika bomiti na bato nayebi eza pasi eza mbongo ya pasi ozwaki yango na crédit faki banda kozongisa na motoki na ozongisa mais est ce que na nyonso ndenge oyo oyebeli famille ona ndenge tokomi lelo semeki biso tokokaki kosala oku te tokoki kozala meyebi te tosala yango na inte bolingo oyo tolingaka yaya na nga oyo nga nalingaka yaya na nga oyo na famille tokonsideraka ya molai yango topesa mopana yoyebi oyo ezalaka ndako na ngai nakolamba biloko na ndako na ngai nakaboli katikati na ye kotika mpa na yo parce que ozali semeki na nga mpo na ngai nde nazwaka molai yaya nazwaka mpe yaya fongola ndako na ngai na ye kotika awa mpona ata likambo ata bokoza ata boleki mpe boleki bokoti na ndako oyeba vi ya poto nde tozala nakozala na mosala bino boleki nga nasala te bokoti molie boseseri bosali nyonso soki bopemi boleki nzela me nyonso to wana semeki obosana otreta biso bakombo nyonso kokai kote te semeki kofukama te pardon nakokoka likambo oyo te telema pardon telema soki kolimbisa nakoloba no nalimbiso parce que na décision nazwaka ngai yo nakoti na ndako mpona nga eza deja kolimbisa telema semeki telema kofukama te tozoloba tika toloba mpo tosukola oyo eza na kati ya mitema na biso me lelo tala makambo ndenge ekei ndenge naza boye nasali boye papa kuna na Kinshasa ti baye kobeta ye libende awa libende wana endommagé gorge na ye misu na ye munoko na ye papa koma inapte nasali boye pendant ces 5 ans ya kotinda mbongo médecin nini bamoni na Kinshasa te mbongo nyonso nga nasalaka na poto nasala ekonomi te semeki po nyonso ezoke Kinshasa mpona kosoigne papa okilo na ngai ozoyoka pasi wana tala ndenge memaki papa moni akabwana na mwana na ye kaka boye ali ata infant te me lelo nazokumisa nzambe oyo tosambelaka parce que awa kaka nde nazotambola nsima moninga moko tosala kaka ntango amoni kaka nde nazomona mpasi makambo ya papa aye kolekisanga médecin moko bamodibo
médecin na mundi bandimi ndenge eza boye papa azoya badémarche nyonso tosali papa azoya mpo ya kozwa basoin awa. Dis merci. Mokilo na ngai uso bango mibale bazalaki kobelabela boye balinga bakenda bango mibale bakufa nzela moko. nayebi te omona likambo mosusu soki bokoki kona famille bokoki kobongisa na bino alamia besa likambo bapasi me boluki bobongisa olia kozwa badesizio moko makasi boyebi te ala longe komemela bino nini esemeki ndenge toza boye mpe kai tokokaki kosala bino mabe te ndenge moko yano aza bien te 3 mois yango oyo aza na hôpitalu yano aza na hôpital nini semeki ya na ngai 3 mois mpenza okaki motema naluka ndenge nyonso soki nde namoni yo boye soki otayano akobika kolo mobali na ngai semeki tala ndeka tozalaki semeki na ngai vraimen semeki ozonga ndako te otikanga na mona yaya fomona ye namona ye po soki namoni ye na explike ntango mosusu ke papa aza bien to na explike ye okende omona ye soki amoni akobika semeki soki omoni akobika mobali na ngai nakomopandaka na ndako nga moko 3 mois yango semeki merci ndenge oye semeki merci merci semeki na ngai totalo elekaki te pardon totalo elekaki te pardon semeki na ngai bolindisi merci bolindisi semeki nalimbisa deja kala poso nalimbisa te na nga nakotata tokende kamba moko oke omona ndeko na yo tokende. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala